te na koza na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Oyo batangami te topesa bango litoi mpe topesa bango na papa na pasi bino mbote na kombo na ye. Oui, mais est-ce que le directeur s'est présenté? 1, 2, 3. Hi, we are Makoma. Et awa tokosa la fête monene na kombo ya nani? Na kombo ya tata. Au nom de Jésus-Christ. Yeah. mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko, masolo édifiant na kati biso tobengi tosolola yango. Tokosolola yango na bapel pe na bacommentaire. Ezali ya bino humble serviteur papa Edidiba likambo na moto te. Nalobaka nazali munganga spirituel ezali mpona koteya kotalisa bato la spiritualité ya solo ya maye oyo elekaka na mokili oyo ya tata nzambe. Na se ya moi oyo makambo ebele etondi ya mabe mpe ya malamu ezali mingi bakomprenaka ngai malamu mingi te. Nde nabi yo moto osi osabona partage po ete bayimboka bakota bakomprendre oyo bapesaka masolo na bango mpa monganga spirituel bazwaka solution. Tozala basali ya nzambe ebele oyo bakolandela yo na bapriere soki ozali intéressé. Koyokaka soni te mema lisolo na yo na monganga spirituel nzambe akomona yo mpe akopambola yo. Bokontinue kopartage ngai, bokontinue mpe kosabone. Nzambe ya lola abosanaka ya ye bana na ye te. Po te mosala oyo toyali kosala toyali koteya mpe kolakisa bayimboka ebele oyo bazali na bibunga bazongaka na nzela oyo tobengi tout droit. Na kati ya tout droit ezali koteya bato nyonso ezali lokola les 10 commandements oyo bosanaki ekolakisa yo lolenge kani okoki kotambola na mokili ya tata nzambe oyo epai batiaka makolo. Kotambolaka te putu te okotya lokolo na potopoto okomi koluka mpona kobenda yango sapatu etikali lokolo ebimi ya pamba mpe ekotikala ya pamba te ebimi elongoli na chaussette. Kanisa sikoyo nyonso nalobi kende nango na bospiritualité kokomprendre ke sala ningele meme na masolo meme na basi meme na bakamarade meme na mosala nani yo okoki koyebisa likambo. Je m'excuse biso mikolo na mboka na biso na Afrique du Sud toza na bamoi makasi ekopesa biso baflou bakosukosu nde bokoyoka mingongo ezali kokoma ya kokauka mpe kokrache ekosenga na ntango molai na mosala oyo nzambe atindi mpona koteya kolakisa ezali kotambola lolenge na sans plus tarder tokoti na petit résumé oyo tokoyebisa bino na lisolo ya mokolo ya lelo. Banani bakoki kozala pembeni ya basali ya nzambe, bapasteur ebele, badokteur ebele otabo nzambe, baevêke ebele, baprofete ebele bakotise ya mabele likolo ya bato oyo bazali pembeni na bango. Bamisusu balandi bango bake na bango lokola azali frère église okomisi lokola pile petit na yo. Mosusu okomisi lokola mukala na yo. Mosusu okomisi lokola mwana na yo na kati ya ndako. Non, ce type-là, il est correct. Mais yo tali correct na ye na image. Mais obali ye na makanisi na ye na kati ya motema te. Bola ndaka mangala nanga mingi. Ezaka makasi. Kobala wana otangi ye te. Otangi ye malamu te. Molali ne 10 ans, 12 ans. Pembeni même ya mwasi na yo. Azali un danger. Parce que mwasi oyo monaka oyo tozali na ndako mama ya bana. Asimbaka bomoi na biso. Quand tu es adversaire de ta femme,
tu peux toujours comprendre et puis conduire ta femme comme ta première fille ou bien ton premier fils. Moi, c'est là. Mais quand il y a éliminé, beaucoup discuter bozala bakanda mais yeba kozonga na lombango kozala moninga na ye ndenge munganga spirituel azalaka na maman Patricia Lucifi Katiba. C'est mon premier ami, nazalaka na ye camarade monene pe nalakisaka ye bolingo na jalousie na nga nasalaka ne blague te. Donc la femme azali moto okopesa exposition te, mwasi bafinaka ye mingi te nokia kokufa. Mwasi zala na ye moninga tala lelo bapasteur ebele na répéta ngo bakotisa mabele po te bazwaki baéglise baconfie bapeti na bango baconfie l'enfant là aza diacre mais bato wana bamemela bango me babeyibi na bandako na bango bayiba bango. Mondimi moko asemaka peut-être $30,000 pile petu wana ndenge ayaka azali un petit moko très brave atangisaka meme na bana ya pasteur na ndako. Pasteur oyo oyoka émission na nga oyo obengaki ti yokanga bien prophète docteur batitre nyonso wana boza nango wana bendaki ti kota yoka monganga spirituel bien. Mwana ozalaka ne pembeni abomaka yo, mwana ozalaka ne pembeni wana na église oyo otindaka malokota mabunza oyo otindaka amata ngomba na mama bakele kosambela oyo otindaka ke bakota baretraite na madame na yo abomaka yo. Ne fais jamais confiance na bana wana. Je ne pense pas que les Américains bazalaka bongo. Je ne pense pas aussi les Européens bazalaka bongo. Biso na Congo tellement que tomema kopango lisolo ya église ngam na sala église yo mutu sala mesa ya yote. Église ezali ya Nzambe. O Nzamba pesio initié nani mayele wana. Tu peux être père fondateur de quelque chose, mais ce n'est pas pour toi. Kozongo propriété privée na yote. Tellement que bango zongo ba propriété privée na bango. Yango ba okutala ba mikakata. Oh wana. Sans plus tarder, ezali na pasteur moko benga ki munganga spirituel pour ko lela ko expliquer kaya ba problème oyo ekomeli pour na nini. Kaya problème ekomeli pourquoi? Il s'est confié trop na petit wana lokola diacre église yende alokotaka bambongo mabonza yende alokotaka bambongo nyonso na ba oyo bandimi oyo batekaka tomate pilipili Thomson oyo bazali na kati église na ye ele basengaka ke achat de mbongo ya parcelle bapesaka bato oyo banyokwami na balabala po tata wana aza na eloko ya Nzambe asali baprofesi ya minene ateyi bato alakisi bato bonzambe akotisi bato na bamakambo oyo bato bandimaki te na vie. Mwana moko boye qui n'a même pas la spiritualité en lui, qui n'a même pas l'esprit de Dieu en lui, à quoi ici moi si à Mosali en Nzambe pour dire que ezali moi si à Mosali en Nzambe na quoi ici. Et bon moi bino les sous ma pasteur to ko pesa conseil mbala moko to ko talisa ndenge ndeko wana quoi isa mi na ba problème. Est-ce que basi na biso tozwaka na ndako o azali mama ya bana na ngai. Comme on a le ligue journaliste chroniqueur, donc dans ce fait, maman Patricia, comme il s'est fait journaliste chroniqueur, non, 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 non. Où est un musicien, mais même pas un musicien, vous comprenez? Hein? Donc ce n'est pas que non, ceux qui ont ali musicien, ou comme il s'appelle moi aussi, non, musicien, dans ce monde, on peut pas musicien chrétien et belé, bakomi comme ma basi na bango bazaki ba chantre te akomi se chantre pour la nini maman ko sala peut-être zoua ndenge ya ko voyager non maman vanda na ipai na yo ce qui mission de service à voyager 5 boke na papa boke mais ne contribue pas parce que tu n'es pas chantre. Faut pas faire des erreurs typiques. La maman reste la maman avec la bande naïe. Ba yimbo kezali nango conseil moko gratuit on a le baka o ezali spiritualité ya bwanya ya munga ma spirituel papa edidiba na botali si bato sala ningele nokite lokolo kutata poto poto e kobi po babenda e bendi sapato etikali oyo bakangaki lase e bibisi na chaussette. C'est que la question c'est plus grave. Des histoires pareilles ya kokuta mwana mwasi oyo azaki ne appelé te ya kozala mama na pasteur
maman pasteur, yo mobali obite, yo lingo sambela te, yo papa musala o nzambe atindaki yo. Yo sambela pour la moisson. Toi, tu prends maintenant ta femme, au memi aye, a comme appelle pour le sambo, pour olingi, au peut sa défaut. Mais est-ce que Erbos Kangarami sur le sambe la rane, est-ce que lui prive mal Dieu? Non, assemble la kate. Assemble la kate. Ya mona lo bagake, même yo zali ko sambe la bosolo. Ce qui moi sinon dans la vie appelle te. Nani moi sinon foi na betamina été. Tikai. Et ça, la histoire, nous la nos frères. Biso le lot comme appeler de Dieu pourquoi. To leki na bastade ya makao musu na vie. Et ça la bika ke. Moi si oyo avandi nanga à comprendre que ce qui n'a tiki mobali oyo. Comme azali mobali nanga. Donc comme le bito bana ko sambela. Donc biso mbali photo ke. To kota monde ya mozindo. To sambela na monokote. To sambela la réalité, la vérité. Peut-être komona ba makamu ici encore. Mais nous ne sommes pas venus pour tout le monde. Balanda papa et dit, c'est ça que je suis là. Tant que maman Patricia dit ba PCBT. Le civique. Donc c'est ça, c'est ça. Mais ceux qui ont besoin de payer non te, bola bokende na bondomba wote. Bozela tango na bino eko kisama. Donc basi o bazo sala bongo baza ko bobo mibali na ba. Lokola ndeko yo mosenda nzambe oyo solo alandaka munganga spirituel abengi aleli tala ba ekukuta mwasi na ngai epai oyo bakuti ye je ne crois pas tozwala na spot publicitaire oyo ya hôpital Misunga ya prophète Moïse Makoma na mama Grâce Makoma basalela biso eloko kitoko na Congo pote tozwa ba traitement. Et surtout, bato ba bengami, ba maman, ba vieille, ba mikolo, ba mibangi, ba sakana ba prière, ba réduction. Kuna benga munganga spirituel, okozo la vérité, okoyeba na kati ya Misunga nini esalamaka. Yango na bagana bino na kati ya émission oyo kombo nango tosolola yango. Kuizita kate benga papa edi, komana ba commentaire, okomona yo moko. Le meilleur. Isaac Mbabiso na Katia Misunga. Allô? Allô, ma fille. Ya ma fille. Bon, maman, kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman koma na Misunga homme de veillard. Kotali maman. Oh maman zongo lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi cheni. Maman zongi 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre pano ya dik. Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango atakati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga est dans la kata clinique Misunga. Non, soit foutima on a regretté. Ah bon, juste bien na wazali ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazosala examen. en tout cas ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga emonani na misu te emonani bamboko na opinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard Misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya panda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il bati Misunga babe Bayimboka bomoni bino moko publicité ya hôpital na biso Misunga oya prophète Moïse Makoma asali œuvre de Dieu. Ache sémence ya bien pour nous kolakisa bayimboka nyoso moto asalaka na bonzambe ezalaka toujours ya correct. Bayimboka na talisi bino
na pesi bino bandakisa ndeko oyo aye kolela yango toyekobeta l'histoire. Dans le Barabino, chaque fois, tout le monde qui vient à Kati Diba TV, histoire naïe, et Zalagake aye ko pesa tout bela. Yo moutozake ko plonger na Kati Makambuana, au commissariat pire petit Keba. Ba musiciens bato lancer sur un message très fort, mais les gens ne comprennent pas. Dans le Barabino, chaque fois, tout le monde qui vient à Kati Diba TV, histoire naïe, et Zalagake aye ko pesa tout bela. Yo moutozake ko plonger na Kati Makambuana, au commissariat pire petit Keba. Ba musiciens bato lancer sur un message très fort, mais les gens ne comprennent pas. Alobaka akedaka veillée de prière. Pe alobaka akedaka nae veillée. Mais nous avons akedaka veillée. Quand les musiciens chantent des histoires pareilles, les autres disent que nous parlons de bêtises. Non, 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 ce ne sont pas des bêtises. Bako talisa biso ba imboka to salani de. Donc la maman a komaki na ye kobima na frère diacre église. Maman nyokoli papa mingi. Et après bakangi elle vient d'avouer na bandi kaka na yete na sali yango même na batu ya babalabala. Pourquoi? Papa kotaka ba jeune de prière mingi. Papa sambelaka makasi, papa simbaka mamate. Il y a des femmes qui peuvent accepter de rester un mois, que son mari peut-être travaille beaucoup, surtout si on est étranger. Au moins à 4 heures, il faut télé mokende. Ouais, vous sont en 22 heures. Babongisa yo lala. Moi, yo bimana ma mesate. On a besoin de nous. On trouve la vérité sur la vérité. On ne blesse personne. Papa, moi, na vanda poté, parce que tu es la responsable. C'est ça qui me fait d'être un spiritualisme. Dans bateau oyo, bali ko comprendre ngaïti. Alors, papa Tali, pourquoi la femme peut me tromper comme ça? Oui, ta femme t'a trompé. Pourquoi? Parce que Ozara qui peut lâcher naïe, n'approche à moi. Parce qu'elle va kei. Nango el bakangi bango le petit témoigne ça si ko loko netindi bango bakaka mwana mobali aye kobima pota ya munene aye kobima ye na loboko pota wana balali nango 2 ans ye na mwasi ya pasteur pota kakaka de bakei pa banganga nzambe mususu message ebimi source ya poto ya li parce que oza kotambola na mwasi ya bato pe ozali kolia ba mbongo ya bato mbongo oyo mwasi ya pasteur wana azali koyiba azopesa mwana mobali wana papa wana pa azokota mabondeli aza kolela nde baretour esali mwana mobali wana pota wana ekauka te pe nzoto na ofo ezala sebwa Tout ce qui est côté kaka dégâts moko et surtout ba pota ba jara bongo et opi okimiate ola la pongite bande ko na ngai okozala mama na mal à l'aise ne loko moko osali na mokili aseo atozo melela ngo kisi soki ezali loko moko ya nzela ya mabe ekonyokola yo kaka yango totalisaka bato na kati ya ba émission oyo oyeba lolenge nini okoki kotambola yo lobi nga na boga mwasi pasteur wana alinga ngai ye moko tu pe tongo toujours na pétier na yebisa yela ngala il te pas il te détruit il te tue ako bomo muke et après okoya komona pe boyo conséquence na yo zoto ya mibale ekotelema te et après qu'est-ce que tu vas faire? Quand vous remarquez le quoi, ok, comme on a banganga nzambe utambuli, nous en a papa wala pembeni, ou azali père spirituel na yo, ou jampe ye ok, pour à côté à mon église, bandi mikut l'église ba komi kokima, tata wana pona nini, ba mbongo fo ebunga kaye, atuni kutu mwasi, ba pesi biso mbongo achat de parcelles awa mi balé mobi.
mbongo ebungi ndenge. La fille, la maman, c'est pasteur, a koyiba mbongo, poazwa mwana mobali wana, akomisaka ye na ciel, akomisaka ye na paradis, atondisaka ye fufu ya liaka tondi. Bakima kovanda na mikili ya poto ba imboka. N'ose même pas de faire ces bêtises pareilles comme ça. Quand tu reconnais que tu seras déjà avec une femme, d'autrui mwasi ya bato. Bozana mawa. Pourquoi koluka vie na yo bomango se pressé? Ocha vie no à danger, mais tu as une longue vie. Nazonga toujours na bandakisa. Ebele ya kotalisa bato. Vie na yo liwa na yo peut-être ezalaki programmé pour la mardi. Mon précédent pour la samedi ou ezako kende pour tout compte dimanche. Pour la lokoso, motema mabe, jalousie, quoi envier les femmes d'autrui. Et le gomoko ya mbonga ezalakati. Total ezalakati qu'il faut que nous attendons moi c'est ndumba. Non, ce n'est pas toujours bien, ils peuvent qu'à déconseiller. Et nous sommes d'ailleurs comme mariés, on dimi, aux ana ignorance, oh tout ça na moya karaté. Aux appels à Bonzambe na kati na yo. Il faut être toujours exemplaire. Bonzambe surtout, soko kotanga kombone lo kwa surtout koma kotanga motongo midi pokwa. Oyo mukolo kosa na kana nere akobibiso kaka na poisa. O comprendre te ba sali au vidéo pourquoi ba publier. Parce que aux otanga kombo ya Nzambe devant bato. Mais papa wana tanga kombo ya Nzambe devant bato. Yazali moyibité. Mazu moi si oyo na ndako na ye. Azaka na ye na ba doute même ba kosambe c'est très difficile pour naï. Azu qui titre qui papa pasteur so ba va une église avant. Mais muto akosala yo aventure kaka le même moi si na moi na oyo yaka na ndako azu moi si na yo ba kei na ye veiller les prières na ngomba. Mais na ndako ali ko sa te moni comme mère azu ko kosambe la bakasi te na ndako peut-être na ngomba. Mais toi le même tu n'as pas le temps pourquoi parce que au sambelo silisi na tongo fola moko ke de busana. Baimboka ezalaki ya bino munganga spirituel papa Edi Diba na yeli bino lisolo kitoko. Bokende na mona ba commentaire na ça na besoin ya ba réponse na bino. Boyeba basuka ki wapi. Je vais vous répondre dans ma commentaire. Petoko solo la yango pona botali siba oyo bazali kotambola lolenge wana tosala ngele na mokila tata Nzambe pona koshite topesaka toujours ba oyo bakumisaka balandaka baza ko push ndeko na bango papa Edi Diba napesi homme de Dieu Chamo Atama bambote bele epa yozali na losambo ozali kotia na kati ya chaîne oyo na makambo encouragement ozali kopesa ngai ke Nzambe pamona yo yayebi misala ya bokolo ekende mosika bambote ebele epai ozali Fiston Kabwena mwana pale Simplice Umberembere Lutonajo na kati ya ville ya Montreuil pesi lume bambote mingi Dadi Nitu leki ya Balarios ya Badora Pasteur na pesi bino bambote Pi Carlos Papi Tshisekedi oyo asimbi masolo na kati ya Ediba TV oyo ekababi na humble serviteur Mama Deborah Diba mwana Nzambe Nzamba mona yo Mama Marthe bola bozali tellement ke ebele obokosala mosala kitoko na kati ya chaîne oyo Sylvie Chibui Nzamba Lola apambola yo abakisela bino ebele oyo ezali kozanga pe na famille na mobimba na ba membre oyo tolobaka bazali à l'ombre balingaka batanga bakombo na bango te bazala Kisasa Canada Amérique France bozali tellement ke ebele Nzamba Lola amona monene na kitoko na bino na kati ya chaîne oyo Ediba TV émission oyo na tei pe na lobby soki osalaka yango tika patata oyo abengami père spirituel tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Bye bye. Nzambe yako ye
le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Asinga ngote on va dire $7 ça la paramo ko transfert na compte na yo bien aimé bola mo futa ko sali za futa lelo naza donc nazo ni sabino na ko ko kamyo ko wate mais na yo sakanza beke za ba ete ba kiko sala bola lelo lobi e o travail a témoigner ngoti na télévision alors il y a pas question de l'eau na mo comment na pesanga musala ya ipana bango ba betaye adine ba be na ndaki na lina osala te konza balobi esa mo na kosela musala lelo na zo bénéficier ba grâce de Dieu lelo na osaka mutuka na mota na mutuka ya mboka famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya kobani na ngate ya nzamba sala na ngate consolation ya bote bayimboka balangaka biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV nautaki kosala annonce ke nakozala na Paris mpo na badelivrance ya bato en privé mokili oyo batangami